Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kisasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kisasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala yolo karata kate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Bon week-end, Nabino Nyon sur Bandoko Balandia, magazine KNB Kinshasa Nabiso. Archiviste ya Lusha bakenaki ko déposer proposition ya calendrier ya ba élection na Seni ya Goma mais bakinois ba mituni sur contenu ya calendrier wana. Ba activiste ya ONG Lusha bakendaki ko déposer na siège ya Seni ya Goma proposition ya calendrier électoral pour na ba maponomi oyo isa censé kozala organisé avant fin de l'année. Mais jusque-là, rien à filtrer sur chronogramme ya déroulement ya ba élection oyo Lusha a proposé na Seni. Yango bakinois et belé intéressés par cette démarche baza komituna. Pourquoi contenu ya calendrier wana isa publié te? Pour que baye bandenge nini Lusha aza kokanisa ko organiser ba élection. Bakinois bamituni calendrier ya Lusha ekobanda na ba élection nini présidentielle to local. Eko salama na fichier nini? Est-ce que eko respecter délai constitutionnel? Bongo soki batu ya dialogue bazu résolution mususu. Lusha na proposition ya calendrier na ye. Bako sala ndenge nini? Wana mituna ya population. Mais peuple congolais azaka kakosenga na ba politiciens, société civile pe communauté internationale qui baboy crise ekota pona intérêt ya ba individu. Kin et l'équipe partout. Par reporter ya KNB bakitaki na commune ya Kalamu précisément na place Victoire pour la kotuna ba salon de coiffure oyo bazali kokata suki na 1000 francs mais na ba condition moko ya bien. Mambo mingi soka soka ya makambo mwana mama opikaka motoki na yo tangisa bolonga kozela te sala lokola ba West Africa mama batoni lipopo ba yese koluka sala Tozali na commune ya Kalamu précisément na Victoire na avenue Bajoko ici cap tosali constat ba salon de coiffure en mingi ba koma kokata kaka suki na 1000 francs yango toye kotuna bango ba yebisa biso pourquoi kaka na 1000 francs to 1500 francs pa pesa biso ba point de vue na bango. Si ne totie suki na 1000 francs so totali bien et cause na mutu muso asala raté et cause un peu difficile à $10 à kene na salon bakate suki pour na $10 comprendre et c'est un peu difficile mais tandis que totie 1000 francs na 1000 francs ne permettre mutu nyonso akatane suki comprendre à cause na 1000 francs pour 1000 francs c'est rien prix facilité mutu nyonso kotala ba jeune belé ba comme ba TV belé Wani na otala na kega na salon mo $10 na futa po wakatanga su fou elora liboso nego lobi pour la 1500 eza juste ka rapport na ko faciliter mutu nyonso moni tolingi sute na Kinshasa eza la coiffe il faut ka na sanzete ou soit bon na bandako c'est pas bien 1500 eza pour na ko bebisa misala baninga te eza ka rapport na ko faciliter mutu nyonso à coiffer dans des conditions normales. En fait, avantage, dans 1500, bien sûr, mon avantage, les clientèle, les amis. Ils ont gêné parce qu'ils ont aidé. Pour que les salons soient dans $5, $10, ils ont belé. Mais ils ont facilité, ils ont pris mon gars. Donc, ils ont aidé à Kimia pour me faire des malam. Donc, ils ont aidé le peuple. On a pris mon gars 1000 francs. Papa, moi, na moké mokolo, akita suki na ndemo ya primo, oko kakatana te, donc ça veut dire facile, donc 1000 francs de ya pété. Biso yo 1000 francs eza asbel. Eza ONG, tozana pona ko aider peuple, ya moment to tchena biso coiffure homme na primo abordable 1000 francs pour faciliter mutu nyonso oyo azana possibilité te à se faire coiffer. Bon, quand même toza pe na perdre, tozo perdre na biso te.
tozo perdre te kala nde bazaki ba coiffure homme ba $5 ba $15 ya on ba chane belé ba notika ba suki belé depuis to che coiffe 1000 francs jeune tout au monde a sa propre na mutu à se faire coiffer pour 1000 francs mutu to ana facilité ya okatsa suki bon tu wana kola na ndenge ba coiffeur ba pesi vraiment ba point de vue na bango bakataka suki na 1000 francs ba sali bongo po ba facilité mutu nyonso pona mutu akati suki na $10 na mutu bakati na 1000 francs bango na so coiffure kozala ka ndenge mo pi na ba condition ndenge moko vraiment to ko senga na bandeko oyo pe bazali na banani na ba prix élevé mo meka ko sunga pe baninga po soki déjà na centre ville bakiti suki na 1000 francs bongo na cité ba prix na bino pe za la abordable mo meka ko kita ba prix ezala malamu po mutu nyonso azala na facilité ya kokata suki Kinshasa et l'équipe partout. Lelo tosololaki na mibali bayebisa biso soki lelo nyo bala mwana mwasi me oye ko découvrir à quelques jours ya mariage na bino que azalaka na mwana oko réagir ndenge nini Pika mwana yo ezaka kasi Kinshasa l'équipe partout magazine KNB toza awa na avenue Kabambar na commune ya Kinshasa pona kosolana ba papa ba bisa biso soki olingi obala mwasi opesi déjà biloko nyonso mais na suka pona bosa la fête oyeko découvrir que mwasi wana abota akolisa mwana pe abombela yo okobala ye kaka te okokata libala wana sikoyo tongo ya kotingai na yako découvrir c'est que mensonge na ye et opara que ko continuer kaka comme habitude yango wana fa na boya na luka fi musoso na ko récupérer biloko na ngaso baboti na ye balingi soki basali désordre na kozwa te na kotikela bango na ndenge na makamu na bango balinga kosalela na kobala ye parce que namona bato mususu aboti abali mwasi wana we babota na ete siri tango bava na kati ya ndako libala na mwasi na mobali mwana na un jour pe oko bénéficier pour na ye na ko supporter na ngai pour l'amour supporte tout, excuse tout, et puis patiente. Mais ce qui n'a pas découvrir que non, à Botana Mbali Moussous, il y a Bomelanga, à Ibisangate, attaque et mariage de ça, ma lobby, et le second à prendre, en tout cas, trop boyan. Boki ndenge bana mibali balobi na micro na biso ya KNB alors eza malamu te pona mwasi kozala lokuta yo tango dejo mi botela bien avant yebisa bobali vérité ke na bota au lieu de la mwana mobali ya bato akoma déjà na point moko alingi yo pa ye kobala yo en tout cas eza malamu te po okoya komibebisela ba chance na yo ya vie pamba likolo kokosaka mibali Kinshasa et l'équipe part to remarquaka na Kinshasa ba famille mingi soki mowe ya kufeki atiki bana et surtout que soki atiki pe ba bien te ba famille wana bazara toujours la tendance à rejeter ba orphelin ngombe kutaye ba kankolo na ye Magazine KNB tosali constat que ba famille mingi balinga kokabola biloko bandeko na bango soki bakufi mais bazaka na difficulté ya kokabola bana o bandeko na bango batike surtout soki ndeko na bango akufi azalaki na eloko moko te yango toye kotuna bakina bayebisa biso pourquoi ba se comporta bon a complètement changé ces derniers temps. Changer pourquoi? C'est tout simplement la souffrance est tellement visible que les lorsque moi n'andekonayo il faut qu'il y ait des classes. Il faut il y a tout un tas de problèmes qui se mettent de côté. Mais si on regarde dans l'ensemble, nous sommes peut-être mieux que certaines personnes, que d'autres pays. Je vous le dis très sincèrement parce que beaucoup n'ont pas sillonné à l'étranger. Il ne faut pas supporter. Pour les Azate, il se souffrir. Pour ceux qui ont faire, donc volonté ya kozoa o ya koboya bana wana edependaka na famille mususu atatiki mbeloko mbongo teme ba protéger bana wana na famille mususu bazana intérêt ya mbongo nde ba ko négliger bana wana ata kozala nani teme bazaka nécessaire na famille parce que baza bana o ndeko na bino atiki balonga la bakanisi wana soki ndeko na bango atiki eloko te faut bozwa bana wana bosalisa bango un jour bana wana pe ba kosalisa bino Bolandi wana bakina balobeli comportement wana alors na bino ba famille obo mesanga ko sundola bana onde ko na bino atikara soki akufi eza malamu mingi te parce que bazara makila na bino le fait que baza bana yende ko na bino o akufi oza malamu bo meka pe ko sunga bana na bozwa bango pe en charge ata papa na bango akufi Kinshasa et l'équipe partout. Bientôt à la rentrée scolaire mais ba parents mingi bazara na l'habitude ya kosa la suivi ya bana te mais bazela kaka fin de l'année pour que basa la évaluation. Ça musa retard. Musa tia sumala muté, les a passé. Le pour la vérifier le faire la dimanche dans un repos.
Oh wana ba mama boye baza ba mama mabe. Il fallait mama oyo aza mama mobokoli. Mama oyo aboti il faut alandela mwana na ye na classe. Soko alandeli te mama wana yebi musala na ete. La première chose onga na salaka so na wuti musala na tuna bana so baza na devoir. Parce que balobi que mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Ce que au Zimbongo au salisi mwana na koleka en fait oza ko détruire eza bombe à retardement. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. KNB dégâts. Sur la photo tout seka moke buka kingo écoute idée en selfie écoute idée écoute-moi sur la photo tout c'est comme ok Bukakingo écoute idée en selfie écoute idée écoute-moi sur la photo tout c'est comme ok Bukakingo écoute idée en selfie écoute d'idée, écoute-moi sur la photo, tout c'est comme ok, Bukakingo, écoute d'idée, en selfie, écoute d'idée, écoute-moi sur la photo, tout c'est comme ok, Bukakingo, écoute d'idée. Chroniqueur Kaki Akewa pesi quelques raisons o ezosala que ba musicien na biso bakoka kobeta te pe bakoka kotonisa stade de martyr te. Magazine Nabino Toye et Paya Kaki Akewa ameka mpe ko expliquer biso masolo etali musique congolaise kala bazaki ko beta na basali ya minene pe na babisika lokola ba stade de martyr mais lelo to mona ka bakokaka lisusu ko tondisa vraiment basali wana minene te to pe ba stade wana yango to lingi apesa biso pe idée moko selon ye pourquoi est-ce que bakokaka lisusu te. D'abord, tant que tout le monde ma musique congolaise et les autres peine pas si ming pour la musique congolaise mon néné en passant dans le web ça mutuwa Jano Bombengawa a 82 ans depuis le 25 août 2016 a 82 ans artiste on a tous un chanteur congolais Aza Mounene a moni ba époque belé à musique à Congo tia comme à 82 ans na musique kaka chaque vendredi à beta concert na na restaurant Quick Poulet na Gombe wana na au commandement dimanche à beta na Bandalungwa chez Fikisi baza bato bayebi musique Lutumba Simaro aza toujours na bana okenae santé tungisa ki moi muke baza toujours biso na journalisme ndenge bino mo pe boyebi balobara l'effet vient de loin et va plus loin torosuki sa musique à Congo na bato to mona lelote déjà sur hôtel Kinshasa yo moko eza suna mouvement ndenge ezaka na kalate na kalaba Jakarta ezalaka Victoire ezalaka ba vis-à-vis ezalaka ba place ba loyenge ezaka au sala masoto ko lo bango bongo mais siko ba ambiance change pe ba côté bon marché ezaka na ambiance pendate bon marché comme na ambiance yolo ezongeli ambiance route seremo comme rappel na Gombe na Royal donc ba facteur ezebele. Donc musique na biso bien artiste na biso baza la valeur mais biso moko toninga kopesa bango valeur en côté. Kofi Olomide a Uchobeta jour anniversaire na le 13 août dernier à conseil 60 ans d'âge abetaki na stade Vélodrome batba ki belé asalaki pe stratégie na atamoli makolo dinda kunena na ma campagne tiko koma wana mais motoko Kofi Olomide c'est pas tous les jours nde ba mona gaé alors soki bomoni Bolanda ye so bolandi et puis concert ezaki non payant bokota bokotondi ça ezaka moi makanisi moko esangana tout bo pesa posa mais stade tondaka entraînement ya vita mikolo ucho leka mikolo mibale misatwa ba futi mbongo pe ekoti 67 millions de francs congolais ezaniti 67 000 dollars ekoti po ba kendo ta la balle. Donc il y a des gens qui ont la musique exacte. Ezande makani dans tout autour il y a musique yango ça mandeni. Bande kona biso ba congolais misu ba na mamoka misu bazo sepelate musique et beta.
Donc tant bazo sepate musique et bêta côté bango bazali. Et aussi ça peut pour sa musique. Attention qui peut tant basala ba fête ba bêta pe ba musique yango. Donc moi biloko réfléchir là-dessus eza belé ba Félix Oze quoi tant aux arato réfléchir na yé makamaro le baiser belé. Donc azana makanisi belé pour la musique yango mais alors ça ne va pas lutumba simaro ndenge moko. Promotion ezala ka bien. Beaucoup loba ke eloko salami bien mais soki bato ba yebite ke eloko ngo salami ba oyeba pété bato ko ba modogo abarambo abeta na quartier latin international asala album moko boye envie album kitoko mais bato ba yokate mutoko soleil wanga sala album kitoko après toi mais bato ba yokate ba yebi tout est il faut yoka po yeba et surtout pour juger. Donc eza stratégie communicationnelle na muta communication na oyeba ndeni ko lobango kutu bien koleka osale loko na yo oyebisi yango oyebisi si batu po bayeba ndeni ba kolanda ngo place nini bayoka bayeba eza toujours important pour makambo salam na sepeli mingi nde bokanisi ngai na pesi équipe momimba o elandaki ngai ti na bureau na nga privé Mbote Jimmy Mukendi ndenga kanisi ngai na sepeli ndenga kanisi ngai atindi équipe et otala ngai donc na moni peke na kokozana na moi liloba ya koloba na mamba culture et ça ninga plaisir mingi. Bolandi wana ndenge kaki akewa apesi pe point de vue na ye na micro ya KNB. Alors bande ko na biso ba musicien faut qu'on multiplier toujours ba effort parce que musique mususu ya ko dominer musique congolaise té awa phénomène combattant ezala raté mais na poto phénomène combattant ezala ka ceux qui vont continuer ko sala ba effort ezala ka kala ko beta ba stade de martyrs et puis ba grande salle ko toni sandenge ezala ya kala ko za susu bien pour na ka évolution ya musique congolaise. Kinshasa et l'équipe part. Bafi mingi bazara na habitude ya jouer deux cartes, ça veut dire azala mobali moko na Kinshasa moko azali na poto mais to solo kina bango ba ebisa biso soki ya poto ayo wana ba gérera ka bango mibale ndenge ni Lamberto Mokeba Keba kana love ya le Mokeba Magazine KNB toza na commune ya Kinshasa précisément na avenue Dodoma pour na recevoir basi ba ebisa biso soki arrivé que mobile na yo ya poto aye vous rappelez déjà mobile na mususu ana Kinshasa que mobile na mususu pe ya poto aye orosa ndenge nini po gérer bango mibali na poto na Kinshasa no ya mobile na uti poto Kinshasa silika bon oh no za uti wana mobile na kala no vivre naye na ona zane awa no ona zane ku na soka yaki po na ngai no balancer no tala soki ya awa zalaka bien po na nga no vivre ne so na moni kuna kendaka zonga mamne zalaka tonto pito no tike no lenga poto te po na nga dans no tala ka ba comportement bizale na bato no vivre na ba mibale nga monde siko no rejuger ya mabe ya malamu azawa pia mabe azawa pino lenga poto te lingwe zalaka jete bolingo ya motema so to na bolingo to tambo ya malamu jezelo mote to zara na bolingo poto tambo ya malamu te na gérer ba onye so mibale fa na tala mususu na gérer mususu na boyi oyo mususu ona ye a oposa na mona ke makam na ngana yetambo bien de totikani na oboya waza na Kinshasa po wana tolaka na yaza kiliboso na ye fona batela o awuchi na poto waza mobile na ande cha liboso na oboya za Kinshasa. Boki wana basi ningi bapesi ba point de vue na bango eza vraiment malamu te na yo mwasi ko za mibale pe yango tozomona basi bazo se retrouver na bazemi ozoyeba même pas mukolo zemi wana et puis ba malade ezebele donc eza vraiment malamu te na mwasi ko za mibale Kinshasa et l'équipe mwana o aza majeur soki papa to pe mama na yo azali na ba problème na ba membre ya famille ozali mwana oko gérer yango ndenge ni mama biso na banu na biso bakende biso to tika ne to tonga famille to za boyo kante famille simbate panza mwana wana nga to za bande ko fo biso to bongisa génération ya biso na koza na bimi na nga tiki mwana nga wana o soki pipa za ndeko na boso nga na to lobanate to kota makamoto za posa yo to ebele mutuna makolote bana batika ba rankine ya ba mama na ndenge na bango batika oya biso bato ya sima to sa pe génération na biso mususu na ndenge na biso on te jamais
parce que cohésion na bango etali biso bana te parce que so na koti na yango na koti na confusion na que un jour ba maman na biso entre bango na bango bazongisi boyokani unité ya nezongi sko ngai donc naza sko na droit ya ko similier et pas na bango pour que nazongisa so cohésion na ndenge ezalaki liboso. Alors il faut que bongisa avenir ya bana na bino pour lobi so bino bozate bana na bino quand même bazala malamu entre bango malgré ba problème na bino ya famille malgré makam na bino mais bana na bino botia bango d'abord mise à part. Ba école mingi na ville ya Kinshasa ba koma ko senga bana ba objet en lieu et place ya ko sala travail manuel. Kinshasa l'équipe partout le magazine à bino tozo solana na bande kona biso ba yebisa biso quand les alaka travail manuel tant ba prof bazo senga travail manuel et pas bana ya primaire to maternelle les alaka ko s'allier tout ko s'adapter na ba biloko o batangi soit bricolage ya carton pour basa la forme ya cube to basa la eloko moko soit fruit mais l'autre comment au kama travail manuel et comment ba sardine travail manuel et comment mbongo ya to tout non ba parents ba yebisa biso ezali déviation to innovation et kota na études primaires. Bon, ça la moi créativité, c'est qu'on faisait soit dans la maternelle, soit dans l'école primaire. Créativité, bah, il y a un carton, ça la ndako, ça la bateau, donc on essayait d'apprendre aux enfants ça la découpage. C'était pour pouvoir faire découvrir aux enfants, bah, biloko musu ça habite, ça n'est pas bien na fruits. Ouais, il y a ananas, il y a nini, bon, botangi, bah fruits. Parce que c'est comme il y a biloko musu n'est sardine, bon. Là, ça devient que prof aligné, bon aligné sur biloko on a pour aller pour. Naïbi que actuellement, bah déviation est belé, bah déviation est belé en ce sens que, par exemple, le travail manuel. Le travail manuel, au que c'est moi na lipa. Quel lien y a-t-il entre enseignement na lipa? Na kokaki ko comprendre ce qui va lobby moi na ake ko ça la lipa aya nango na école. Là, c'est un travail manuel, mais alors que moi, ça, c'est une déviation qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Travail manuel, mon manuel, ça m'a beaucoup. Donc, mon carton, tout ça, mais les lois comme ils ont travail manuel, ils ont travail manuel, enseignant, ils ont travail manuel. Ils ont application pour fabriquer mon biloko, comme tu vois au Japon, on dit déjà ça la montre, donc ils ont travaux manuels. Bon côté enseignant, attends que y a pas mais habitude de super boto abandonné, on te pombo ya biso to former bana biso bien, lobi mbo aux amalam. Bolandi on ndenge ba kinois ba pesi ba point de vue na bango vraiment na ba professeur oyo ozo mekampe ko dévier makambo oyo koki ko sala na ba élève na bino eza mabe bo meka ko changer soki oza na posa travail manuel eza salisa mwana musala oyo eza ki ayebite to eloko ayebite ameka ko bricoler to ameka ko ya na ona classe et non ya ko senga bana batu mbongo po bana misusu amoni ka zuite azoyi bato mwana azoya na eloko mo ezo zala kutu même pas allié na ba biloko bino bozo senga ba professeur bo meka ko changer surtout ba maître ya école primaire Kinshasa et l'équipe FC Renaissance na Daring Club Motema Pembe bakobeta le 10 septembre yango bakinois balobi soki FC Renaissance ofanda wapi pe Daring Club Motema Pembe avona esikani Magazine Ken Betoza awa na commune ya Kinshasa pona kosolala ba supporters ya FC Renaissance na ya Imana pona match le 10 septembre oeza journée ya liboso ya Lina Foot pour la FC Renaissance ba robeta na stade de Martyr mais stade de Martyr to yebi kezala réparti na 3 équipes Vita Imana pe Dragon siko FC Renaissance ba kovanda wapi on tonto na ba supporters ba ebisa biso place oyo nyonso ba ko chabino que non bo vanda place oyo faut bo respecter. Parce que tokolo bateke non yo oye lelo awa muta sali des années yo bano chai concurrence et si maté zola ksa boy botsa ka on la mituna bino
Bilima Zalaki. Bilima, tant qu'on t'est soutenu dans Mboka. Na place à Bilima, total ici, lumière et renaissance. Mais na biso que match wana ya Imana. Et l'autre au Senakaka, quand il y a Masala Moussani Salaka, Vita, Azalananu, Soka au Sangana, Naïmana, Baki nous sangana ensemble. Mais, Toko Bomba Bango. Bango logo la baye. Bon. Noebina nutea soki pe bagende kosenga veya bagende kofanda kota veya bagende kofanda mais kota Imana batu nyonso bayebi mokili mumba yebi ka Imana zaka na place moko ekoki ko changer te ekoki ko longwa te Imana dora toujours a ko changer te azali ti ba match kosila soki bakabola yango soki bakabola ki yango illégal na l'herbe yebaki ke renaissance ezana ko apparaître te mais na ngonga oyo renaissance mutoye na tonga na musisa bokomona na lina foot boko zwa ba vaccin na bino na terrain wana renaissance ba luka place na bango so ba ki vanda rota vita c'est rota dragon so rota wana to yebite mais place na te place na toujours place à Imana na vita ndenge Imana renaissance ba Imana ba na place bango bazalaka oh yebani mukimbo yebika boto Imana ba na place wana c'est tout bango ba kofanda wapi dukaka déjà position yango poto boyi mu makelele ponga na makelele na fana place nanga nata match ndé na obeta na stade vite fait na osaka na petit wana soit disant renaissance na otanga remonter pour bizarre pour la beta pe na seke mukolo nda simbi fimbu chikote e Rolanda stade eza stade à l'état eza stade te que no batongela ki mutu moko bazui place ne bachele ba commune ne ke place eza ya mutu telete place eza ke no nga soki na yeli boso place kokutanga na vanda na vandi original ne papa Raphaël ndeko Imana Raphaël papa Raphaël atikela biso Imana bango ne bana mababe Imana eza équipe polaka te ganyaka oyo polaka eza Imana te les 10 to beti su bango to ko beta to ko sangisa bango to ko bema bango to ko boma bango bolandi wana ndenge bango moko ba supporters ba lobby na micro na biso alors ya malamu eza que jour yango ya match en tout cas bokota bien bokende kota la match na bino na kimia parce que ceux qui désordre bimi et ko bebisa suka stade et ozala passe pour na biso moko e koma ke ba kanga ba bongisa donc e ozala malamu mingi te po eza parmi ba biloko ya malamu eza na mboka na biso bo batela ngo Kinshasa et l'équipe partout. Merci Bozala qui est belé pour la magazine ya lelo ekomi na suka botika toujours connecté branché scotché na magazine Bino KNB Kinshasa et l'équipe. À travers la flamme par la com, devenons forts.